Bandeko, bel et bien, Tigre Noir, Sakomaki, na château. Même jour au Tigre Noir, Azwaki Vo, à Kitaki na Kacha Paris, Charles de Gaulle, pe Azwaki, Bayako Zwaï na Batunaye, pe Akomaki déjà na château. Na moment Oyo, Karine Mokonzi, Azako Sala direct, Tigre Noir, Abimaki, pour na ko régler quelques affaires. Yango Karine Mokonzi, Alobaki, Tigre Noir azate. Mais Tigre Noir, bel et bien, azali na château pe bako fêter bonne année ensemble na Karine Mokonzi. Information Oyo, na zwango direct na elili ya Karine Mokonzi. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yeba yango ezali boy. Ndenge bozali komona wana Tigre Noir tangu ayakozwa voyage akomaki. Mendenge bomoni Karine Mokonzi a filmé te Tigre Noir pe asalaki geste te na Facebook to na Facebook a Karine Mokonzi. Surtout biso makambu de tingai. Makambu ya Tigre Noir majorité na interesaka nango pa ya munoko wa Karine pe na Facebook ya Karine. Na kanisa bino pe bandeko na ba chinois bo interesaka mingi ko yeba makambu ya fe ya pa feli Tigre Noir toujours à travers Karine Mokonzi, à travers les réseaux sociaux ya Karine Mokonzi. Alors, lokola nga natalaka mingi Facebook ya Karine Mokonzi, natalaka mingi YouTube ya Karine Mokonzi, Instagram nakotaka biloko mosusu wana rare. Alors, à partir ya média makasi oya Facebook ya Karine Mokonzi, info ye a informaka biso mingi na wana. Alors, le kola na moni geste mokote ya Tigre Noir na elobeli ya Karine Mokonzi, même ibino, bomona ki Tigre Noir a yete. Soki to yebaki ke Tigre Noir azako ya, parce que signal wana epesamaki à partir ya Facebook pe ya Karine Mokonzi, ou bien ne stati na ye oyo azanango ya WhatsApp. Na kanisa, à partir à wana epesaki benfoke Tigre Noir azako ya. Mais arrivé na ye eloko mokote elakisaki. Yango wana nga na lingaki na yeba soki avie kangami na mapata. Mais lokola elili ya Karine Mokonzi e confirme nga ke aye azana kati ya château fona ndima pamba te eza elili ya Karine Mokonzi. Na kanisa bino nyonso ndenge botambolaka wana botambolaka na ba elili na bino. Donc elili na yo soki eleki wana motu nyonso ayebi ke olekaki wana. Elili no soki lobi ezakaka neti yo muto lobi. Yango wana naza na confirmation sikoyo po elili ya Karine Mokonzi e confirme nga ke Tigre Noir azali bien et belle na château. Tigre Noir akopase bonne année akokota 2021 et longo na Karine Mokonzi la baronne. Donc, likambu moko ezala lisusu te. Bien sûr, tozako zela to mona ba image. Père, bye bye. Papa? Oui. Bye. À bientôt. Ok. C'est le départ. Bon, je suis restée. Oh, je suis restée seule. Hein. Non, je suis avec Jésus, moi. Je ne suis pas seule, je suis avec Jésus. Jéhovah. Jéhovah. Po mokolo Tigre Noir akendaki tomonaki ba image Karine Mokonzi ayako pesa ye papa au revoir papa kende boye papa a voyagé tomoni
toyebaki pe mokola koya tokomona video ya ndenge wana mais totikali komona ngo te eza pe problème te Karine Mokonzi fasala tout ponte agardaka biloko mosusu oyo ya ye oyo babengi vie privée mais biso tozali awa pona kokontrole kokota koyeba vie privée ya Karine Mokonzi yango wana ndenge abombi yango asali kaka malamu po soki abombaki te biso toza kaka iniki wana pona koyeba penza oyo eza ntina kati ya ndako na ye oyo ya biso moko ata toyoki balobi yango to yango te tokobeta kara soki eza ya solo ata ya lokuta mais oyo ya ye nde tointeresaka yango po tokabula yango mokili mobimba pe entre biso yango wana Karine Mokonzi ndenge aprotége wana asali bien ayebaka ndenge akoprotejaka ba vie privée na ye soki amoni alingi bato bayeba te soki alingi bato bayeba te fo aprotége yango ndenge aprotége arrivé ya tigre noir mais soki alobi ke aprotége yango kaka mpona bazozo oyo bobengaka bazozo nayebi te soki bazalaka wapi ayebisa kaka biso ou bien bino bachinois na batelespectateur na ngai pe papa robot en tout cas wana eza susu abombi te ponga papa robot soki Karine Mokonzi ayebisi nga na litoi tigre azoya azali awa bomba yango en tout cas ayebaki nga pona bomba ngo na mutema nanga ekozala problème na koloba ngo pe na kosalela émission bato wana na koyebisa bango Karine alobaki na bomba bino bo bomba yango mais ebandolobama na YouTube na kanisa bato au moins 1 million bakoyoka yango pe bakobombela Karine Mokonzi po ngai place ya kobomba ekozala te sekela kitoko bongo yango na Karine Mokonzi asali vraiment kitoko a protéger arrivé ya tigre noir ayebisa moto te mais elili na yepe lokole vandaka te eyebisi ngai bel bien tigre noir akomaki na kati ya château alalaki pe wana akopase pe bonane na Karine Mokonzi akanisaki nga na kobomba ngo me nga na bombaka te na ye koyebisa bino sikoyo boyoka yango pe bobomba yango bobombela elili ya Karine Mokonzi ngai bomba mabe na sokisi awa botikala malamu et ciao ne batampo ezo déranger bango coach Gisnon yasaka na Londres yasi sa bato batampo ezatuli namoni na tapo coach Gisnon aussi yokatuli mama bolimo elobi bolimo nini bolimo oza su a tobungi mais kobima na porte te kobima na porte te na porte te kombangu te bulunga maniana. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.